Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi, nos très chers abonnés et non-abonnés de 3 Exact Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso, les artères de Kinshasa, ya Mokolo, ya Lelo. Numéro ya Sika ya Lelo et Mimi Biso na Lemba. Na Lemba, précisément sur l'avenue Bakali. Avenue Bakali, eza avenue Oyo, ezo lungwa super Lemba ti bypass. Balabala ya monene Oyo lungo super Lemba ti pona ko déboucher na bypass. Na ngambo ya ngaba ekomi avenue Kianza. Pona ko désengorger bypass. Yango ba réhabilitaki tronçon Oyo tozo lakisa bino lelo. Toko banda vidéo na biso à partir ya rond-point super Lemba. Rond-point super Lemba, c'est-à-dire na croisement ya avenue Sefu na avenue Bakali. Moto Oyo alingi akende super Lemba au lieu azwa bypass ou bien azwa Sefu na niveau ya première porte ya Fikine okokota entrée Oyo avenue place Oyo basalaka la pierre tombale, place Oyo basalaka ba pierre tombale okoti na avenue wana ezomema na avenue Lwebo. Après Lwebo omati nango ozwi avenue Lukwila. Avenue Lukwila prolongement nango ezo po ebima lisusu na avenue Sefu côté ya Mokengeli eza avenue Lwange. Avenue Lwange pe ezalaki réhabilité. Tout ça on a ko désengorger ba artère principale. Na vidéo ya lelo tobandi yango na croisement ya avenue Sefu na avenue Bakali, tout justement na rond-point super Lemba. Awa toza na super Lemba. Na gauche na biso soki ozwi gauche omati Fikine Foire Internationale de Kinshasa, na droite na biso okei terminus Lemba. Neti direction Oyo eza avenue Sefu mais okei nango ti Lemba terminus. Tozo avancer. La station service yango wana station Total. Na station wana nde okozwa bus ya Victoire ya Bandal na ya Beau Marché Boulevard car na station wana de place arrêt ezali. Na droite na biso nde arrêt ya Matete na bamituka oyo ekendaka Kingasani. Soki okei na Bakali tout droit, okei ti sous-région. Après on continue okei Matete. Bakali ezo débouché na avenue Bypass. Bypass la grande avenue Oyo ekendaka ti rond-point Ngaba. Tozo avancer.
Bokota, nos très chers abonnés et non abonnés de 3 Exacts Production TV, toza na lemba. Vidéo ya lelo ememi biso na lemba. Tobandaki na rond-point super, tozo kende Bakali, avenue Bakali, oyo ezo déboucher na bypass. Tokokoma bypass te. Tozo lakisa bino avenue Lukwila oyo ba réhabilitaki pona ko désengorger pona ko éviter bambouteillage na bypass na avenue Sefu. Avenue Sefu eza avenue oyo elekaka liboso ya Fikin oyo kende ti terminus avenue Sefu ya ngwana. C'est-à-dire soyo kende super lemba oko côté la avenue Lukwila ozui Lwebo Lukwila Bakali super lemba. Après ozui Sefu omati lemba terminus. Awa tokomi na croisement des avenues Bakali na avenue Lukwila. Croisement yango yo soko ki tout droit koyi kobima sous région, mais biso tokozwa avenue Lukwila yango wana. Prolongement ya Lukwila yango wana oyo ezalaki réhabilité. Bokota bo partager, bo commenter, bo liker pona ko encourager biso. Na ngambo oyo toza na babalabala lokola à partir ya Bakali toza na avenue Lubudi, avenue Lukwila, avenue Luchacha, avenue Lombo, après avenue Lombo toza na Lwebo. À partir avenue Bakali toza na avenue Lubudi, avenue Lukwila, avenue Luchacha, avenue Lombo, avenue Lwebo. Ceux qui tozo kende vers Fikin. Tozo avancer. Ceux qui na avenue Lukwila tout droit. Ezo changer combo, ezo koma na combo ya avenue Lwange nde edebouchaka na avenue Sefu. Avenue Sefu oyo elongwe terminus. Eleki lycée Mukengeli eke obima na deuxième porte. Après deuxième porte ematiti échangeur ya limité. Tokoti avenue Lwebo. Tozo avancer. Bifurcation yango wana soki ozui gauche wana ekomi avenue Lwange. Soki ozui droite avenue Lwebo yango wana. En face na biso boulangerie yango wana. Établissement Elambo. Toujours avancé. Awa toja sur avenue Lwebo. Toujours continuer. Oyo Lwebo toujours. Bokota. Bo s'abonner, bo commenter, bo partager, bo liker. Na ba oyo nani ba s'abonner te, bo s'abonner massivement à 3 Exacts Production TV. Clin d'œil toujours à notre papa,
le docteur Jean-Marc Ntitaka Longi, na équipe Mobimba, il y a les experts. Clin d'œil à vous pour un encouragement na bino. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa, ceux qui ok tout droit, ndenge boko mona, tout droit boyeti obibi na première porte. Bisika basalaka ba pierre tombale wana. C'est-à-dire nzela eza nango praticable. C'est-à-dire coup de balai ceux qui eleki awa ebima très propre. Eloko ozo ezanga nde zelo wana balongola yango. Toza na Lemba Foire. Toza na Lemba. Liboso na biso na gauche eza concession ya Église catholique Notre-Dame d'Afrique. Concession yango wana ebandi wana Notre-Dame d'Afrique. Église catholique. Bokota, bo s'abonner massivement, na 3 Exact Production TV pour ne rien rater. Toza na Lemba. Denge to banda koloba oyo eza avenue récemment réhabilitée pour ko désengorger bypass, pour réduire l'embouteillage na bypass. Bien beaucoup mon ami tukandenge zoleka, c'est-à-dire ekimi embouteillage na bypass na avenue Sefu. Avenue oyo ekendaka super Lemba oyo marati terminus. Mais à partir ya avenue oyo okoko tango à partir ya première porte ya Fikine côté basalaka ba pierre tombale wana. Au côté yango, au mati avenue Lebo, aux yeux avenue Lukwila, après avenue Lukwila aux yeux Bakali, tout comme on continuer ti côté à commune, il y a Lemba, Obimi, Saint-Augustin, au commune côté à Lemba terminus, sans pour autant passer par Super Lemba. Ouana, ils ont entrée principale, il y a Église catholique. Paroisse Notre-Dame d'Afrique. Notre-Dame d'Afrique est en Lemba. Très chers abonnés, très chers internautes, Bokota, vous s'abonnez massivement à 3 Exact Production TV. C'est moi, votre humble serviteur Augusto. Augusto, je suis là pour vous servir. Tozo kende petit à petit. Toza na Lemba. Beau s'abonner, beau commenter, beau partager. Oyo, eza avenue oyo, izalaki réhabilité récemment. Yango to sepelaki to lakisa bino lelo. Si je peux encore récapituler quelques avenues à partir à avenue Bakali, Titokoma, place Tokomi Sikoyo, Tozana, avenue Lokola,
avenue Lubudi. Après avenue Lubudi, tozana avenue Lukwila. Après Lukwila, Luchacha. Après Luchacha, tozana avenue Lombo. Après Lombo, tozana Luebo. Après Luebo, tozana avenue Bembenzi. Après Bembenzi, tozana Luange. Tozana avenue Luange. Bokota. S'abonner. Tozokende petit à petit vers la fin de cette vidéo. Tozana avenue Lokola Lukunga. Avenue Lokola Lufira. Avenue Lokola Lulonga. Après tobimina avenue Sefu. Awa tokomi na entrée ya avenue yango. Place basalaka ba Pierre Tombal yango wana na première porte ya Fikine. Pona lelo tosukeli awa na video oyo. Na ba oyo nana ba s'abonner te, bo s'abonner massivement, bo commenter, bo partager. Pona ngana bino tokutani na mikolo ekoya na video mosusu. Merci. Nzambe abatela mabota na bino. Au revoir.